Voilà, mbote balandia fantastique info, Tozan et Sengo, il y a Kotali Sabino vidéo à Lilo, en direct il y a village Kimbia Vanga et pas à Maman Marthe. Kasi Lilo, ils allaient vidéo spéciale Oyo, Maman Marthe Yemoko, la parisienne, en direct, na village naye, Kimbia Vanga, Yemoko pas au filmé, Yemoko pas au commenté. Donc, c'est une balandia fantastique info, bo ta la vidéo tina suka parce que ça la surprise ya kitoko ya kotala na vidéo yoyo pe tolaki na bino ke tokokontinue basérie na ye moko mama Kimbi Vanga mama ma tolanda vidéo na bokebi nyonso merci. Allez, oh mon Dieu. Allez, kanga ina mutu. Waouh. Oh, énorme. Mon Dieu. Tala zo ya nangolo ha. Oh, penza. Tala yeyo. Munene. Tala ngolo. Siko ngolo boy bachaki awa 54, 52. Mais tala kaka pour le moment tozuya munene kaka moko. Tala moko ka tozuya munene na bangolo nyonso batia awa. Travailler à sisi bangolo nyonso na kopepa tokuti bandobo na kati ya ezipa yango atiaka po akangelaka bambisi. Et vraiment c'est triste quoi. Ozofuta batu batongolo babatela biloko bazobatela te bazokoliaka na bango quoi. Et nazofongola baziba ezoko moko nazozwa eza te. Kaka bambisi mike baza ebele bana ebele mais bamaman baza te. Et c'est triste. Bon. C'est congolais. Moi, je dis ça autrement, ils ont. Quand on l'ongoli à Moussala comme on est là, et là. Les passe. Bon, c'est la carte. Merci. Oh, Mingus. Oh, mais ça, Mikette. Ils ont lokola nyokata. Mais ça, Mikette. Oh, bo check yango yeye mi qualité. Oh, yango te. Oui, botami awa. To yebite po to chaka rasmi bale na o to zwaka na maya fono. Na o ya yaka na. Bozwi kaka 3, 4. 4 kaka. Kasina to sisite. Na osopa bango bapi. Mingusu nangolo. Bo baba sengo to zaki. Merci. Ma bibi chacun nango. À quel moment côte? Parce que ce n'est pas possible, mais tout le monde c'est possible quoi. Là, pas yanga mbisa munene yangola. To yulu ko bangolo to chaki na liziba o wana kuna to panzi liziba to moni bangolo te to zako obligé to panza liziba oyo to ya kotala. Bo so to moni bango to dobika ni kama kama. Ya leki. Kotsa nini? Tala mbisa ngonenge. Tala. Kotsa ile akoleka te. Ah nini ko bakangi nkamba ezali. Apa yang? Yalo luka mai. Okula ngolo. Bongo pa yaka moko. Bomoni bango. Bazani bale. Kasano biso bomoni deuxième. Enda yosakana. Zo bale kana mai. Ajipeka basi ndio. Buat ngangolo. Buat ngangolo. Au buka dong kina mkuu ngolo. Akufi. Asa akufi bolongola. Tu sala na tele mbula Basi na kanti. Fela kati. Motiba. Ngolo na ngolo. Ngolo. Bumika buma.
Yako tana sani. Tu vois? Marc, tu vois. Yako chaye awa. Chaye na sani. Oh. Keba. Aleki bango nyonso. Ay, azongi na poto eh. Ay. Azongi awadi. Tala bolongola sani ngo bocha kote kuna. C'est mieux. Bon on botika ye non? Attends, ya. Oh, soyez cassité touriste chito. Tala bozwa nini oyo bocha ngo kote kuna. Abe. Bozwa sani bocha likolo kuna boso basote eza na mokili. Ozwi ye kotika ye te simba ye. Ta ongolo munene tozwi. Tala mutuna ye. Te mngola museka te ongo ya normal. Museka te. Oba ngola normal kaka. Ya museka te oyo koli nango na zamba boy na mai. Eza bangolo. Abimi ye. Abimi. So eloko ekota peut-être pour avanda bien zate. Ako sauter te. Mandia, longola ka banini wano cha bango esika monko. Ta ona fungoli monoko. Kosoko. Bongo pa ngo sala ne bango ndenge nini? Mais avant botika bango na po bolongola bango po ndenge boluka bambisi mususu. Po bango bavandi yawo. To bambisi yango ya minene. Tala oyo nyuso oyo zambisi. Avandi wana kuna mususu yango wana mususu wana kuna oyo minene oyo bango tokotika bango mususu kuna. Tokotika bango po bakola lisusu makasi. Tozozwa ka bangolo na mabundu yango tozozwa oyo etikali bakotikala. Siko bambisa mike eza ebele. Tozobanga bakufa ndenge bakufaki mokolo wana. Tokosala tu tokanga po bakufa te. Voilà. Kokisa na te longola bango tozotanga. Kasi deja kuna telemi wana payanga avandi ka telemi payanga de wana so moni payanga wana nzi obozomona wana zambisi ezambisi wana babenge ko payanga soko lingi oya munene kozwa no tonga te yaka no kana nkiambi ya vanga tango so lia bango kaka ozo ya munene tala biso to lia kaka boy Na bete pla 150 kg. Pona nini kaka ni mabeti na kende sama na lia kana kaba payanga si na kozonga bapayanga wana moni santé zabolo moko za place wana pembeni tiko benga kobeta yewa pla abimi o mabeti na yaka na ngana fandi na zolia payanga na ngai na santé na bia o bakoko na ngaba linga mboga pwana to yaka to fandi to zolia payanga na biso mboga zanga ndo payanga yeyo tala payanga yeyo azana nu bebe ya payanga yeyo azana nu penza bebe biso awa biso feti na feti payanga boyoka kana sango payanga yeyo Toye payange ya vile vile kuna boya payanga boko sokisa yete ayaya ay lokolo makolo na ngai Bopepa voilà c'est bon tika yi papa mon Dieu aso bebe sabatu boy wow payanga ye biso olingi nini ngolo kofina ita kufa te mabundu biso ye oyo bongo tozosala ye tomate ya mbuma ezali oyo minene wana kolia payanga kanga payanga toye yewana kuna base chabase acha base wako bima chito chana base basi wana onga ya pomba moni payanga neka zosukisa bapomba na selesi akokwesa ngai ya akokwesa ngai onde payanga te biso aliziba mobimba bapanga wala kokende kula te akokenda samba oh mon Dieu bambisa ngo zaka bakanda boye bacha bango wapi sikoyo wapi babwaka bango simana kuna na simana seta mbilo na simana seta mbila kuna moyo mai ezate moyo bongo zotira bankuna kasi botika bango kasi toswaka bango botika bango
tolingi suzela bibwang tolingi to yeba combien de payangeza mais oui tokotanga nde yango wana filmer oyo payanga ngana loba alinga kofilma nini oyo oyo kaka kongo ya sika payanga yeyo biso tozolia biloko ya malonga tala payanga oyo boyokaka payanga yeyo awa bolona bobokola yango biso tozolo tala payanga aza kitoko katuka payanga yo mpe oza respecte alongwa Kopi. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation de produits frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santos à la bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. toka sizongisa ya mwasi koto tenu makamu zelo nyonso yo lungwana oh
Faut pas tirer la banque zéro alors. Pour la minute. Longwa yo balobi. Lungwana. Oh. Bata so bani yo. Lobini. Akombo. Boke me mango olongwa. Bunga tayo mo ko bachela ngoyo. Mata yo Kingo munne kwa mpakasa. Nzovuza mwana mpakasa, soke kwa mpakasa. wala wunani akimo. Esa okanga. Yo!